Mbote lisusu bande ko balandi to comme wapi ndenge to mesina ko kutana biso na bino esengweza ngai ya komona bandimi o to signa contrat Butumbula Moi to zana pona ko servir République démocratique du Congo o ezali mboka na mboka ya biso nyoso tu na asi na la kakibino ke mikolo yo na koti ma dossier ma solo ya ba province na cause la ba province nyoso na bete ki ma solo ya Kasai oriental et pas wapi to komona bilenge to baye oyo ya Kasai oriental tour oyo basali sélection mabe ya c'est du foufou. Oui, c'est du foufou na Kasai oriental ba député pena oyo bo voter tour oyo baza ba lobeli na binoté baza na autorité parce que pasi souffrance oyo zo koma na kati ya province wana eza batu ba kolombela bino bazalité ba lobeli bazalité plus de 800 maisons au ba détruire cadastrées paiement d'aéroport 800 plus de 800 maisons ba professeur ba militaire ba enseignant ba kola la libanda na Belle Étoile aucun député nationaux ya Kasai oriental ya kozaka motion de formation na Assemblée nationale quand la sima Rolanda Mbongo kolanda Mbongo mais kule na Kasai oriental bati bazo kufa na Kasai oriental bati bazo kima pasi bilenge bazali susu te okena chilenge okena miabi tina katanda na kabela kamwanga bati bazali te ba député Moussa na bilo nini ya Kasai oriental nazo na ba province nazali nazo kendepe na kotambola ba imagine na message na rotindi na bino bomona susuke malumatonda makambo lekeli ngai muta koteka batol ya salon ala na chambre na Kasai oriental na lakaki bino awa na ebisi bino ke kule na Congo central na ville ya Boma elingozo alire ya Kasai oriental passe bazeka entreprise mo bedoko sambongo soki brascal mo ezali kuna bakanga soki pe kangama to support oyo bedoko sambongo ebele pour pe kufi pour kufi oui population ya Boma bazo vivre ndenge nini parce que le seul espoir o azali nango zaki wana yango lelo na ko yamba bongo les de porte-parole ba communicateur ya Congo central bati balobaka pe gouverneur azoyoka azo ko exécuter ndeko na biso Eric Lukusa G4 tata national G4 Eric Lukusa lelo awa pour la toute première fois azina plateau na biso a ko expliquer biso mo moké 100 jours excellence grâce bilolo banda zwangwende comme gouverneur nini ya kosala nini ya mabepe ya kutaki nini pe ya améliorer pona train de vie ya bala Congo central masolo ozo so la mukolo malelo ya ngwana ndeko na ngai ko changer chaîne te ko changer te ndeko na ngai tona zo ba c'est du foufou manisa yi masolo to soleil c'est du foufou na Kasai central toto masolo Congo central eza lolenge nini mbote ndeko na ngai Didier Kikou bonne santé. Ouais, ça va, merci. D'abord, Mbalayanga et Yambo, Kolekana et Tandonabino, Oya, Ndekonabiso, Eliezer Ntambwe, Tokomi Wapi. Effectivement, il faut que tout le monde Tokomi Wapi na Congo central. Pour tout ce qui Congo central, quelque part, le Congo central est Komi Wapi. Oyebi, Narokota Mbalama, pour na Koyebi Soete. Le gouverneur Grâce Nkwanga Manswangi Bilolo ayaki kokuta province oyo ekomaki délabré. Tikana ipsoyo pourquoi na lobi bongo. Tango gouverneur Grâce Nkwanga Manswangi Bilolo a eu province ya Congo central tokutaki insécurité ya modèle Mosusu. Vous savez, nous avons déploré plusieurs fois. À l'époque, il y a l'ex-gouverneur ou ancien gouverneur Guy Bandundungi dit insécurité oyo tozali kobelela tango nyonso que insécurité ezali na Congo central insécurité ezali na Congo central la route nationale numéro 1 muta kondima biso azalaki te mais kasi tango toye komona Maema Salemi oyo ba Christian Malanga babimelaki wapi na Congo central donc bakotelaki na Congo central pour atteindre Kinshasa. C'est-à-dire,
il faut que yo kaka biso ba communicateur tango tozoloba tozobeta mbela na télévision koloba ete biso tofandaka na population soki toye na baetando mpona koloba te insécurité ezali seke insécurité ezali lelo tango gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo azwi province ya Congo central eloko ya liboso ezalaki souci na ye souci majeur ezalaki il fallait éradiquer l'insécurité oyo ezalaki totale na bastion ya insécurité na province ya Congo central ezali territoire à Songololo oyo ekambami na l'administrateur du territoire Évariste Kasalimou Keba que je salue en passant. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a eu le temps pour éradiquer l'insécurité wana. Na banza lelo ba paisible citoyen ya Congo central ba commerçant o ba kotaka lufu baza sous na inquiétude te ya kotambola tongo midi pourquoi na kati ya province ya Congo central parce que gouverneur abetaki menaye sur la table pe lelo insécurité eza éradiqué na kati ya Congo central omonaki lolenge nini bana ya Songololo bana ya Kimpese batombokaki la fois passée na époque ya gouverneur otaki kolongwa mais avec le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo en tout cas la province est calme aujourd'hui s'il faut le dire la province est très calme omoni moto oyo ana souci pe volonté ya kotambwisa vision ya accompagner vision ya chef de l'État c'est le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Ce n'est pas donné à n'importe qui qu'on soit charge wana ya kokamba province ya Congo central. Congo central est qui parmi 3 premières provinces de la République démocratique du Congo. Mais Congo central est comme qui province moko abandonné. Mais tala lelo mon mboka Nkwanga Maswangi Bilolo Grace na banza soki to continue 100 jours na ye lelo 100 jours. 100 jours. Il y a gouverneur Grace au Bandé c'est pas sécurité. La manière c'est pas sécuritaire, ils ont éradiqué social avec le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Je connais ça yo. Pour ton compte na social na Congo central. Et c'est qui tous na route à dessert agricole. Ce qui ba route à dessert agricole est athée parce que Congo central les c'est la province. Il y a République démocratique du Congo où ils ont un domaine agricole. Congo central et les Saka Kinshasa. Congo central. Et les Saka Katanga. Congo central. Et ça na province où il y a une richesse agricole que le Congo central est athée. Mais ceux qui ont manque, il y a une route à dessert agricole. Mais Kinshasa, ils ont la ravitailler comment? Ndetango mwana mboka Nkwanga Maswangi Bilolo Grace le gouverneur compétent et idéal oyo ba ne Congo bazali kozela pe bazali koluka ba bengi ye mwana batu bikila tango azui ebonga alobité itinérance na biso ya liboso tokobandango wapi tokobandango na territoire ya Songololo na territoire ya Songololo total eloko ni il faut sala ezali na biloko utaka luozi oyo ezali kopola na nzela na kumbi kuna kumbi parce que nzela ezalaki malamu te esengi tosala nini esengi tosala nzela le gouverneur azwi mokano ya kosala nzela ya luozi lelo soko kei okomona ke na Congo central nzela ya luozi ezali kitoko asphalté parce que le gouverneur après ça qui monte manabi il faut na accompagner vision à chef de l'État vision à chef de l'État et qu'on va accompagner la malobate mais vision à chef de l'État et qu'on va accompagner na misala les lois takech et comme kolongwa qui pèse qui tchassa et kotiti est-ce que bazoka bac et quand ici oyo monsieur le gouverneur azui ya ko s'en charger na office des routes pour azwa musala ya nzela oyo esengweza makasi tolingi ete ezala continuer nzela na biso esala vraiment na lolenge oyo esengeli vraiment esengweza ali tambe vraiment apambole apesa ye courage
mais ezalaka mpona louise mais eza na baterritoire nyonso to. Parce que le gouverneur a chaque volonté politique, a un souci, il y a peuple, né Congo, à l'habité, il faut peuple nanga, il va vivre malamu. Ba sala mo sala na bango pe, ba évacuer biloko la bango lolenge longo bani. Souci à gouverneur. Tolongwe na route à dessert agricole parce que nous avons une route à dessert agricole. Toye ko kota na itinérance ya gouverneur toujours na kati ya territoire ya Songololo. Tokei na ngambo mosusu. Le gouverneur a construit un nouveau centre de santé moderne pour le territoire ya Congo, ya Songololo. Le gouverneur a construit 2 écoles dans le territoire ya Songololo. Nous sommes pour la nini. Pour valoriser bateau bazana ba fin front. Baza pe na droit ya Kotanga. Chef de l'État lobby, gratuité de l'enseignement de base. Gratuité de l'enseignement de base, banani bako accompagner. Ezali ba représentant légal na ye au bazana ba province. Mon cher ami, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Assisi itinérance na ye, kaka na Kotonga, centre de santé modernité, école modernité, à lobby était bana ya Songololo esengeli bazala na kimia. Bana ya Songololo esengeli bazala na paix. Pas question de couper des routes na territoire ya Songololo. Pas question de couper des routes na kati ya province ya Congo central. Le gouverneur a tenu une réunion ya sécurité na kati ya Songololo. Lelo ba mama o batekaka na lufu bazali na kimia parce que ata oza na 5 millions na yo 10 millions na poche okotambola malembe okoti pe na lufu osombi biloko na yo oye koteka na Kinshasa parce que gouverneur a lobby pas question de couper de route na kati ya province ya Congo central à éradiquer insécurité. Ozomona moto aza na volonté politique. Moto alingi mboka na ye koleka ye moko. Bato lolengo ne tozana ngoposa. Tozana posa te bato bakoya koyebisa biso li falansa ya ba falansa. Mais mosala ezate. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent nous parler un bon français. Mais ils ne réalisent absolument rien. Mais nous avons besoin d'un gouverneur qui donne sa force pour que le Congo central soit développé, qui se donne au fond au Congo central et ça l'a développé. Il y a un moni lelo. Na keina yo na 100 jours il y a gouverneur Nkwanga Maswangi Bilolo Grace. Il y a plusieurs réalisations. Attendez. Au coton de Sakae na yo. A sali oyo batu mususu. Il fallait ba sala. Mais bakoka ko sala te mais il y a sali 5 ans na 100 jours a sali bilan ya 5 ans ya ba gouverneur rebelle baleka na Congo central. Netinal. Na kotanga ba kombo te bisika ba fani mitema na bango yebi. Oyo ba betanzadi. Na ebisi yo ebele ba betanzadi na place wana pe ba fandaki na bandako na bango bazoba est-ce que mwana wana kokoka. Mais mwana wana la tisi bango ke azaka ka mwana te mais mutunde zo sala. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo nous a amené Matadi sans trou. Ndenge za ana Kisasa sans trou. Et bandaki de pana biso Kisasa dalandi. Ah, Kisasa dalandi. Matadi sans trou, siko ya biso zali sans trou ya sans trou. Donc voix de Libou les ate. Papa, orodinda wapi la voix? Belvedere. Orodinda wapi? On peut Belvedere. Orodinda wapi? Chez tonton kuna. Wana kutu Paris. Wana Paris. Je vous dis Matadi sans trou. Gouverneur Fandi Aben Ingi Mwana Yamboka, l'ancien maire de la ville, Patinduzi wa Makengeti. Grand frère propre. Aibisi et Sengeli, Tosala, Banzela Nyonso Ozaï Yakobeba na kati ya Matadi. Gouverneur a eu tronçon ya Bouima Coca-Cola.
asphalté, bétonné. Lelo, bateau bazo les gars. Gouverneur a un couvent, Matadi sans trou, toujours. Bétonnage. Nzela talibou les athées. Gouverneur a souki wanate. Akei na route tenga. Na cité kuna na Nzanza. Nzela on ko bimati ekei biwewe. Na ebisiyo bana ya Matadi, bana ya Congo Central, bazana esengo oyo batikala kozwa te. Avant nakene na ville ya Boma, na bakisi lisusu. Le gouverneur grâce Nkwanga Maswangi Bilolo na volonté politique il y a quoi accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez que le stade Lumumba était devenu stade politisé. Ça veut dire chaque gouverneur qui devait passer à la tête du Congo central, il faut abenda moi mbongo na ye na Congo ya stade. Pour la finition à stade Lumumba. Mais le gouverneur Grace Bilolo a fait un coup de rabot. Il faut lui féliciter. Là où il y avait des gens qui dépensaient des millions pour le stade Lumumba. Mais le gouverneur a dit, mais non. Tobibi Simbongo est belé pour le stade de yo. L'RDG, ils ont déjà. Bakita stade, ils ont déjà. Structure métallique, ils ont déjà. Mais qu'est-ce que vous attendez pour aussi ça stade Lumumba? Na yebisiyo ndeko na ngai nazana esengo moko dit jamais vu. Stade Lumumba a été éclairé avant hier. Mine dans ce stade Pelele lelo na Congo central soko lingi ba lapideo na mabanga. Lokola Saint-Étienne kende ko simba kombo ya Nkwanga Maswangi Bilolo grâce bane Kongo bakolakisa yo ete wana simbi eza lokola liki na biso oyenda sana souci à population. Le lundi ici babandi kocha RDG. Quelle volonté politique ya gouverneur grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo. Le gouverneur idéal. Talabolo Lenge Basaka Mosala. Et en plus, alors Sala Mosala Wana, accompagné par l'IGF, bien contrôlé, certifié. IGF a accompagné le gouverneur Grand Nkwanga Maswangi Bilolo. Oui, tant que Betty Massoula stade à 4, tu as dit stade na Binolo, stade Lumumba à Congo central. Ministre sport national. Na un musicien na otanga kombote babunda likona mbongo wana obi c'est rango non ministre otanga ba musicien betara concert pour ba récolter mbongo pour la stade wana mais c'est que moi je vous dis nous sommes plus dans le contexte passé et aujourd'hui c'est l'époque du gouverneur grâce Nkwanga Maswangi Bilolo oya ko sala te akolia te osali mosala lolenge longo bani ndoko lia na sima mosala na yo et pas gouverneur Grace Bilolo les gens qui déjà les loter et pas gouverneur Grace Bilolo les gens que au fandi au telemi na balabala ba no bela gouverneur no kende mosala sala mosala po oli ya ndenge bibelobi tu mangeras par les sueurs de ton front sala mosala et le gouverneur travaille parce que c'est un bosseur. C'est le plan culturel, c'est le plan culturel. Je Congo vous dis, central. Congo central, c'est le plan culturel. Nalingina Silisa. Lelo, stade Lumumba Yangoana et comme Suka. Léopard, il faut remettre dans le stade Lumumba. Bravo au gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Tozali ko kende étape par étape. Mosapi moko et le côté facilité. Il faut tout sangana. Et le côté cohésion provinciale. Nous avons vu
il y a plusieurs gouverneurs, plusieurs gouvernements les kana Congo central. Oyo kakaka gouverneur na vice-gouverneur ba yo kana raté. Gouverneur na président assemblée ba yo kana raté. Vice-gouverneur na bureau ya assemblée ba yo kana raté. Mais aujourd'hui, il faut dire merci au président de l'Assemblée provinciale, première institution de la province, Papi Mantezo le Diatezoa. Il faut dire merci au bureau de l'Assemblée provinciale. Honorable président Papi Mantezo le Diatezoa, Ezo Kambamana vice-président Salambi, Ezo Kambama na rapporteur Victor Nswami Paka, les rapporteurs adjoints. Ils sont là, l'honorable Bilintunga et puis Mwanamboka Mbadou. Co-réseau provincial avec l'exécutif. Qu'est-ce qui se passe au Congo central? On avait dit on va faire un travail, ce qu'on appelle interinstitutionnel. C'est-à-dire Nabomoko, Nalisanga, Naboyokani. Ndeto Kolonga. Ouais, c'est les pas politique. Le cohésion provinciale, là, c'est les pas ils ont régné réellement Nakati, il y a Congo central, les provinces de Tamboula, le Lengue Longobani. Nakati na yo, Nangambo ya ville ya Boma. Bana ya Boma, Bazali Kolela. Passi. Ya Liboso, Bana ya Boma, Bazali Kolela. Mabulu o salemaki na banzana na bango ya kobuka na bukana. Le gouverneur grâce Nkwanga Maswangi Bilolo a dépêché mwana mboka pati nzuzi wa Makengedi na Boma lelo banzela nyonso ekomi kitoko. Kasi mbela ya bana ya Boma parce que balobi lelo Boma ekomi Ukraine. L'honorable Titi Espoir Kwangila Lele qui a été coopté de Lukula, il est chef coutumier. Oui. Après Simbela naye na tata mokonzi ya province. Azo senga ete ville ya Boma pe port ya Boma ezongela misala nango lolenge elongo bani. La bandi ete papa ya province Azali représentant légal et chef de l'État. Azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe akopé sambela na ye na mokonza mboka pour ete ba meka kozwa solution pona port ya Boma o lelo ezo sala passe na motema bana Boma baza kolela ke Boma ekomi Ukraine. Batba okima. Boma parce que les seules activités que supporter ma famille que sunga bango ça dit port et le port est koufi. Port est koufi kasi tozali pe na bateau ba créer misala. Tango société ya brassicole elongwaki mwana ya mboka Titi Espoir Kwangila Lele na ebité soki bozana photo na ye. Oui, ba so ba image na ye. Mwana mboka Titi Espoir Kwangila Lele soki toza en connivence na régie, oui. Batia so photo na ye. Toza en connivence na régie. Mwana mboka Titi Espoir Kwangila Lele a créé pe misala na kati ya Boma. C'est le seul importateur ya monene na kati ya ville ya Boma oya memelaka biso masanga. C'est un super dealer. L'honorable Titi Espoir Kwangila Lele, que je salue en passant. Ezana batu oyo baza toujours na souci à kosunga le chef de l'État. Tomonaki awa etrala kosale maté un député provincial pendant les vacances parlementaires accueilli kotala bayo bavotaki. Il a apporté 60 motos. 60 motos et 2 véhicules. 58 c'était pour les chefs coutumiers.
qui l'ont voté. Moto Boka Pessango na administrateur du territoire. Moto Boka Pessango na la police. Pour l'insécurité. Toujours dans le coup là. Dans le coup là. Mais quelle volonté? Est-ce qu'on ressent les matins depuis que la République est République? Depuis que tout le monde va député, va l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Et ce n'est pas à la fin du mandat, mais juste au début du mandat. La première vacance parlementaire na yé. Batoloko la batiti espoir kwa ngila lele baza ba député oyo chef de l'État a sengeli asimba bango na loboko batamboane longo. Et c'est le seul chef coutumier vrai oyo asalisa fachi cérémonie pour facha kota na chela. Lolele makweti salama, mamosoma. Lolele makweti salama, mamosoma. Lolele makweti salama, muzi nyako. Yobo, yobo, yobo. Pachibeto, Singayala, Pachibeto, Mutia Kongo. Lolele makweti salama, mamosoma. Lolele makweti salama, mamosoma. Tel que je l'ai dit, le chef de l'État a témoin. Il y a ma Makambo dans Zoloba pour nos honorables Titi Espoir Kwangila Lele. Et ça n'a pas tout Oyo. Yango Moni, province ya Congo central et de Liboso Mbala Oyo. Province ya Congo central et Rosala décollé. Et si Ezui est là, paye Yango Naison, paye Mata. Pour la nini, le gouverneur Grand Kwanga Maswangi Bilolo est entouré pas par des femmes politiciens, mais il est entouré par des hommes vrais qui veulent chercher comment faire développer la province du Congo central. Des vrais natifs de la province. Oyo bayebi 4 coins à province. Oyo bayebi souci à population. Bayebi lolenge nini pour population efanda kimia, il faut to salaboye. Et non comme la biso batu oyo bayebi province te. Province bandi wapi suki wapi. Baye na bango na kata province. Pe basali oyo moko to lo ba oyo salama na Kasai di foufou. Mais avec le gouverneur, grâce à Kwanga Maswangi Bilolo, le Congo central est en marche. Est en marche. Maintenant, Ndekonangai, Eric Kilukoussa, G4, Tata National, Yokape Mituna Nanganan. Oui. Exposé dans le site, Yokape Mituna Nangai. Nazar on a pour nayo. Namoni, exposé biso sur le plan social au PC, politique au PC, insécurité, sécuritaire au PC, tourisme et culturel. Oui, bisoté. Sur le plan culturel. Ndekona biso excellence place bilolo akokanisa pe nini pour la Congo central. Et là au moment qu'on a sur le plan touristique boyebi que Congo central ezali province oyo ezali na plage ya monene oyo l'équipe plage ya Angola oyo l'équipe plage ya Brésil. C'est le Congo central. Si on compare plage ya Mwanda, on compare la plage ya Los Angeles. Mais tala modèle, le gouverneur Grand Kwanga Maswangi Bilolo, azobongisa plage wana. Lelo na ebité. Et que sengo, obeta tourna mama, okanga ba photo,
yo moko tala obité est-ce naza na Congo to naza wapi ezali na volonté ya gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Sur le plan culturel. Sur le plan culturel, nous avançons petit à petit parce que naote kolobawa batonga kamboka na mokolo moko te to pesa tango na tango. Touta ki komona Expo Béton et salemaki na Congo central. Le Congo central a présenté ses expositions sur le plan culturel. Et maintenant, le gouverneur Tanga Moniango a l'habité. Il faut organiser la table culturelle. Toyeba, qu'est-ce qu'il faut à la place qu'il faut pour être totombola culture ya Congo central. Donner le temps au temps. Le gouverneur n'a que 100 jours. Ils allaient 3 mois et quelques jours. Oui, 3 mois et quelques jours. Mais déjà, Sali, il y a 5 ans. Quand même, il faut tomber les mains beaucoup. Aza y lombe mobali. Aza mobali ya solo. Autre benga kata to kola soda ya mpiko. Soda ya mpiko. Problème ezali tende ko na to Rolando Eric Lukusa. Motuna ya bakongomani ba kotuna biso. Kolongwa Kisasa ti kokoma Madimba. Madimba Mbanzangungu. Pona oleka Kazangulu. Kazangulu. Degré ya embouteillage Joana, mon frère, et les mbisa batu. Même quand le Congo central, même quand le Rambon. Nous avons ça 2 jours à Zara Kazangulu. Beaucoup de choses dans côté. Est-ce que tout à l'heure, il y a une information, il y a une image. Ngana Longwe Matadi, na 7 heures, na komi Kinshasa, à part contrôle, où ils ont dit que Salema, na contrôle fiscal, au Salema pour na déjà cassé, il faut avoir ma vignette, parce que Mboka etonga maka na ba taxe. Mboka etonga maka na ba taxe. Et sengeli na bato kofuta mpako ya l'État pour que Mboka etonga ma. Yango déjà kasa zali kote ka vignette, bato ba kene kosomba vignette. Mais ce qui va le bien embouteillage. Mais route nationale numéro 1. Ezaki Moukié. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sengi na ministre Aïté Peur que il faut que ça nzela na ba norme internationale, c'est-à-dire nzela zali nzela ya poids lourd et memaka ba engin o le kaka ba engin ya poids lourd ba remorque et sengi nzela ils la renouveler à chaque fois. C'est pourquoi baosala nzela soki baye basali tronçon oyo esili alebaki basali tronçon esili et mais eza na délai nango ezalaki ya 1 année et 2 mois. Mosala ezali kosalema ba peuple congolais, il faut tondi ma développement ya mboka kasi développement salema kaneni e ko salema tango misala ezo salema tango nzela ko sila nyonso komi bétonné nde okomona souci obozaki nango esili mukuzongeli esengo ya kotambola na nzela lolenge longo bani kasi soki tobongisi nzela te tokosala koboni kaka le même peuple wana nde akozonga o passe ezali nzela za mabe. Mais sengi na l'État asala mosala lolenge lobani lolenge ya souci ya peuple wana lolenge ya souci ya peuple wana ndeko na ngai Eric Lukusa. Mais batata mikolo oyo ba serviaki Congo central basaki ba gouverneur ba président assemblée provinciale wana ba kokite ndeko na ngai Eric Lukusa bino na munene na Congo central bokoka. Mais yomoko opposé motuna pe opesi na réponse
Vous avez bien répondu. Batata Mikolo oyo balekaki na province ya Congo central basali te hein? Batata Mikolo balekaki na province ya Congo central basali te oyo moto bango bazali kobenga mwana ya moke azosala ndeko na ngai. Est-ce que yokanisi pomboka ezo développement nango esengi batu oyo baza plus âgé to batu oyo bazali na 60 ans 50 ans de fois badinge yango bamise mo bazali koloba mwana moke abetaka mbonda bakolo pe babinaka metala mwana moke lolenge abeti mbonda ebinisi bakolo. Le gouverneur Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, c'est un homme à féliciter. Pozo sala mon sala oyo basusu batata mikolo basala te. Le Congo central est vaste, mais le Congo central est petit. Ce qui volonté politique ezali. Congo central eza monene. Ce qui bato bayena idée ya kimoyibi. Nde Congo central eza monene. Mais Congo central eza moke. Soki bato baza na vision ya kobongisa, ya koyiba te. On comprendre que Congo central eza moke. Ezali mbula te. Nde esalaka ke moto asala mosala malamu. Kasi ezali moto nde ezosala ke Congo central lelo ezwa développement nango na nzela ya mwana mboka Nkwanga Maswangi Bilolo, grâce le gouverneur idéal, le gouverneur compétent au Congo central ezali koluka tala 100 jours yango wana asali makambo 5 ans. Et puis nangina yipse loko moko le Congo central ezali parmi les 2 premières provinces na maimatali infrastructure. Le Congo central. Kalameng était le gouverneur de province, a lancé construction. Il y a un nouveau bâtiment, il y a assemblée provinciale, il y a Congo central. À l'objet, Congo central est croquis jamais cause la locataire et à Moutou. Assemblée provinciale est croquis jamais cause la locataire et à Moutou. Il faut qu'on matérialise vision à chef de l'État. Le lenge mwana ya mboka paix à son âme Jacques Mbadou atongaki palais du gouvernorat lelo ezali fierté pour na bane Congo na nzela pe ya Kwanga Maswangi Bilolo grâce tozomona construction ya nouveau bâtiment ya assemblée provinciale moto lolenge wana et c'est qui n'a bisoto accompagné ye kilo na suka to accompagné tina kilo na suka ndeko nanga Eric Lukusan G4 Tata national tala caméra na biso Nathalie caméra au PC makanisi ya 100 jours au lobby makambo excellence grâce Bilolo o asali to to yeba siko mikolo sali koya nini pe oye akokanisa pona bayi mboka bana ya Congo central makanisi na ye mikolo ezali koya ezali nini opesi biso makanisi et puis opesi biso pe quelques réalisations na ye mikolo ezali koya bana Congo central base na ko sepela pe ba monaki ba oto ko sa période moko ya makambe belé na ba o esala marata Congo central salama ezalaki province moko ya kimia ya bato ya bato baza discipliné. Mais bande comme mususu balaki qui est Congo central bakonzi ba politicien baza désordre baza non organisé tant yé nini o ba komona ba mona quitté auparavant tali caméra na biso bana ya Congo central bande konangai na ye ko yebisa bino boye topesa maboko na mwana ya mboka Nkwanga Maswangi Bilolo grâce na volonté azanango pour na ko faire développer province ya Congo central. Congo central tozali kolela mingi
na maimatali ba route à dessert agricole. Mais tala lelo yo mona mboka nkwanga maswangi bilolo grâce azo sala nzela ya manterne chela ezali route à dessert agricole. Tomoni nzela luozi lolenge nini mosala esalemi. Le gouverneur grâce nkwanga maswangi bilolo na prochain avenir azo lancer construction ya bâtiment ya assemblée provinciale. Le gouverneur grâce nkwanga maswangi bilolo azo sala finition ya stade de Lumumba po ete bana ya Matadi bazongela lisusu mosala bango lelonge ya kokende kotala ba match na stade lelonge longobani. Le gouverneur grâce nkwanga maswangi bilolo azo sala ba effort po ete stade ya Sokol ya Boma et si là le gouverneur grâce Nkwanga Maswangi Bilolo alors ça la fort pour tes stade ya Kisantu et si là le gouverneur grâce Nkwanga Maswangi Bilolo azali ko bunda pour na ko éradiquer insécurité o ezali na Congo central lelo territoire ya Songolo ba citoyen so ba tambola paisiblement kasi alobiete akotika te jusqu'à la moelle épinière à éradiquer l'insécurité, même Koulouna et coexister sous le Congo central. Le gouverneur Nkwanga Maswangi Bilolo grâce Azawana pour la paix sociale Yabane Congo Nyoso. Le gouverneur grâce Nkwanga Maswangi Bilolo Asengi Nabane ya Congo central va soutenir yé pe ba jeune Nyoso. Toya derrière le gouverneur grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo pour le développement durable dans la province ya Congo central. Merci mingi matondo mingi ndeko na biso Eric Lukusa G4 Tata national. Donc pour la première fois on les capé la télévision na biso la chaîne na biso tango yo au sentir ndengeni accueil ezaki ndengeni. En tout cas félicitations à moi mboka l'honorable député national Eliezer Ntambwe. On a côté un plateau on a cassé le roi na TV5 mais nzoka na zana ngaka na wile on a Kinshasa ya boye na kota ka plateau mais ya boye na kutate. En tout cas félicitations à lui. Nzamba lola baxela susu mayele belé pour que asala mosala oyo lolenge longo bani na souci asala kanango pona mboka na yebi etazana bitumbe belé. Surtout na maema zali koleka na kati ya assemblée provinciale na assemblée nationale plutôt na ba attaque na ye oyo abombola ki mona ya mboka Jean-Pierre Bemba Gombo mais il faut ba yeba eteza mosala ya député mosala na ye eza ko kene ko découvrir mayo mabomba maki azalaki mandaté na population o batinda ki kuna batinda ki akeno la na ba pongité akene ko refléter et batinda ki kuna pour te akende na ba desiderata na bango ya population a accompagner bango azala molobeli na bango pour que maye oyo sengeli esale malolenge longo bani ekene na nyamuté. Donc politique ezali j'ai ba ennemité juste ezali adversité mais l'obité que to koma binemi. Après la politique, la famille existe. Donc merci na mwana mboka coup de chapeau. Ok, merci mingi bandeko balandi ya tokomu wapi. Ezaki bongo l'un des communicateurs ya Congo central. Pas seulement ya Congo central, je suis le secrétaire sectionnaire en charge de la communication de l'UDPS, Fédération Matadi, section Nzanza, Congo central. Boyoki fonctionne à moko ndenge ya lobby. Malam. Mais awa ayeko pesa éclaircissement na makambo etali développement ya Congo central sur les plans social, culturel, tourisme, politique, sécuritaire. Boyoki ndeko na biso Eric Lukusa ndenge yanoli na mitune na biso. Tolobaki pe awa na boma ekomi Ukraine bato bako kima ba okende Allemagne ndeki sasa. L'honorable Titi Espoir Kwangila Lele a su solution pour na bana ya boma. Alors bana boma basa la kimia
le gouverneur grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo azali ko accompagner bana ya boma bo fanda kimia bana ya boma mosale ezali kozonga lolenge longo bani. OK, donc bandeko langa ya boma tolobaki solution yango wana excellence monsieur le gouverneur grâce Bilolo ayoka ki message alobi bana boma bozala kimia ba Louise Pioka bobenga kino okuye na boma ba bozala kimia bo bimate misale ezali kozonga ndenge ezala kitamsu koleka kutu biso tobelela kaka musala la biso apandisa ngoza koloba ba difficulté ba passe ya population to le ba kondipe ba kozwa décision ya maye o to koloba tobelela makamba Congo central boyoki ndengo ndenga yeko yano na makambo ya Congo central to kobela makambo ya Kasai oriental to kotikate ya Kasai oriental ate mokolo mo to kotikate di fufu ba député national nyo surtout ya Kasai central o baza sikoyo plus de 800 maisons détruites illégalement. Ba maison nyoso za cadastré. Ba généraux, ba professeurs, ba policiers, ba zawana, ba zona la libanda. Aucun député ya Kasai oriental a retombe la mongongo. Awa, nazo bisabino, bosulika giti ndegolieze admis dossier il y a 65 avions. Awa sikoyo, bozoka sikoyo bombe mususu. Boka ndenge ba politicien à Congo tant musubi ne bozo la ndangai na village de Sibate Kango déjà ba commune pe belé ya Kisasa c'était kama ba document zali et bombama na ba journal officiel ba document zali ba bureau et bombama ba province le c'était kama bozo surprise et pas en décollier surprise kala mingité toujours na perchoir ya assemblée nationale ce qu'on va répondre il y a des députés. Alors le perchoir yo pe yaka na lingala dayo na la poto dayo na perchoir ya assemblée nationale biso ko ba pandi sango to kosala wa biso na plateau tika te kimi ya kolonzambe e yingi na maboto na bino ndeto kutemu ko malobi